Bana ACP, bana Lemba, bana Moamba, mbote na biso, meilleur vœu na bino nyonso. Ngai honorable Norbertine Matanda, Maman Lumière. Toye pour te rappeler biso que tozana milulu minene na mokolo le 4 janvier. Tozo kende ko sepela elongo na bino pona bozongi ya papa na biso sénateur Gentini Ngobila Mbaka. Nzamba sali ke mokolo le 4 azozonga yango esengeli to réservé accueil moko très chaleureux parce que tozela ki Nzamba sali maintenant azozonga oyo nyonso alingaka ye oyo nyonso kinwa oyo ayebi ke Gentini Ngobila asali eloko malamu esengeli okita na njili po tokende ko yamba ye toyebisa ye ke tolingi ye. Tobengi bino mokolo le 4 biso nyonso na njili po tokende koyamba le sénateur papa Gentini Ngobila Mbaka papa na biso nyonso ya ACP papa akendeki esengeli tolakisa papa ke azangaki biso tango mulai yango biso nyonso tosepeli kokende koyamba ye mwana ACP oza kinwa olingaka Gentini na bolamu oyo yasalaka mokolo le 4 tobengi bino nyonso toya ebele tokende na njili oyamba papa Gentini Ngobila Mbaka po Nzambe abateli ye biso nyonso tokende kosepela elongo na bozongi ya papa Gentini na mboka Kinshasa. Mokolo le 4 biso nyonso toza na aéroport ya njili parce que papa na biso job politique azozonga Nzambe abateli ye azoya kozonga oyo nyonso ayebi bolamu papa asala papa Gentini asala na mboka Kinshasa boya ebele tosangana